s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na ba artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà. Je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui de la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Pas de loi de Paris. Alors ici pour Miguel, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? C'est les Kings de Kimakuta, les maréchal Rivekono. Ils ont Molimo. Nous avons présenté Bino affiche. Il y a album Oezobima titre Religion qui tendi ordre mondial de la SAP. Donc première chanson Oezobima il y a Big Gantsumbu jeune premier et Rolanda il y a Religion qui tendi hommage à Stervos Nyarko c'est Papa Wemba. Donc Kalate Oezobima donc mais union so bazuna nous tenter il y a un message oyo balinga mabanga bobenga le plus vite possible pour na 2-3 semaines pour na concrétiser. Banzembo ya mibale ya forme ekubima. Numéro boko zwanga eza vite fait Suisse 0041 indicatif 79 204 13 75. Pour l'album oyo na récupéré les deux dinosaures ya Indusa ya la musica Luciana de Mingongo Oboyebi na Joli Baki Yamen y compris Petit Nangai oyo azobima mikolo yo gabe aim. Donc voilà message nga passé bino kana lobaki wana donc chaîne YouTube pour na bato yo bozo zela popo somba Rive Kono TV na bandeli Rive Kono TV. Donc ba melopo ezobima rapide so bokoti bozo ba information na nyonso eza na kati au pire pe batum so bolinga Facebook boko ke na maréchal Rive Kono na Facebook. Donc je suis ouvert na chaîne YouTube Nangai Rive Kono TV né na lobi bo s'abonner. Et ça très important. S'il vous plaît, bo s'abonner. Voilà, je vous aime beaucoup. Big bisous. Voilà. Bonjour fidèles internautes et bonjour bana mon entier, bonjour na banka na banoko na bandeko to balanda biso on va passer biso chance on va passer biso litoi on va passer biso miss on va passer biso litoi pour na Hollanda ben faux pe ba news na biso o to sala na sur la vérité TV chaîne moko o la vérité na kati ya Paris chaîne moko sur la vérité na kati ya Europe eza sur la vérité TV. Merci beaucoup na ba partenaires, merci na bandeko to ba soutenir biso moralement, physiquement, financièrement. Merci beaucoup na bona mabiala, merci na Daniel Biongo sur la patron des taxis à Paris. Merci na Arsène Toya, patron millionnaire Arsène Toya. Merci pour tout comme soutien grand frère. On a vu na ma belle Tchangou. Yena Eva Tumba, ba vi na bena Tchangou babité. Petit na biso dalek na biso Tchangou. Faut avancer. Ba soutenir nga financièrement Eva Tumba na Vex. Merci. Vena Arsène Toya, patron millionnaire Arsène Toya. Merci na Julie Kabou kits complet mutu ya mbongo. Merci na maman Philbertine Samba. Moi si à Docteur Samba. Merci na maman Philbertine Samba. Moi si à Docteur Samba. Kale Mado Vanakata Lyon. Merci na Blaise Lomingo Fashion. Mutambonga zara fanatique musicien. Blaise Lomingo Fashion, merci. Toza la matanga na communauté congolaise. Tozo bungisa engambe mobali ya mbinga père de famille atotika biso grand noko ça fait donc ça la passe donc ndeko biso kufika rabo donc et ça la passe toza la matanga na communauté congolaise o eza na Paris précisément to bino ba programme te bien sûr juste au ba programme to informer bino ba to botala biso mais toza na matanga tu as douleur dans la communauté congolaise en France, tu as matang et surtout à Paris, tu as matang tu as grand noko, grand cas, grand yaya, azalaki bien abattu, atiki biso donc que ton âme repose en paix et puis tu partager mawa, biso sur la vérité, tu partager mawa na famille naie, oh ba osiko ko la moi na bango autotika biso. Du coup azalaki mingi kozana grâce mbizi, c'est pour ça na mbango ko na grâce mbizi après ça. Pour to me interroger vite fait ne fait que 10 minutes pour me éclaircir biso muto akufi ba ibana ndenge nini ba kola na ndenge nini ba sakana na ndenge pour grâce mizi lep sarabino aza mutu ya poto ya kala aza mona poto ya kala grâce mizi biso tout okuta a zo bina na ninga ba journaliste biso tout okuta a
Pour Fabrice Mola, trop de caractères, ça a mis que grâce Mbis, c'est ça pour ta pena. Grâce Mbis, s'il te plaît. Grâce Mbis, la sexy, master nanga, mninga nanga. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Meguenema, sur la vérité, tout sur la vérité. Bonjour. D'ailleurs, le souvent, na esengo, na plaisir, na fête, na information, monsieur, ba news, ba toté, mais l'on est le na sangama. Grâce Mbis, tout ce bon ça, ndi kona biso mobali moko. Nakati ya Paris yo sala ba mama pasi busa ngame mombali bongo na ba age za biso nanu akufika tiki biso liwa moko somo ba tubi tournevis ici na ba réseaux sociaux ezo circuler ke bozaki ne bien bondo sula na ye to mona bat musu ba tia za yi copine na yo yo mo pe ndiro check po bozaki bien ba relation za yi très bien yo mo tu bien au ko présenter biso kombo na ba interview pour la biso mais condes d'abord. Ouais, merci o akufi komone Olivier Litanda. Voilà. Il y a un grand prêtre mère. Voilà. Il y a un grand prêtre mère. Il y avait des raisons quoi. Il y a un grâce. Il y a un pas qui producteur en même temps. Ah ouais. A produire déjà banane. A produire ça caméra na Apocalypse. A produire ça grâce bis pas zaki na kati ba musicien belé bazaki na kati zaki à l'hommage de Papa Lutumba. Et ça na YouTube. À produire ça, artiste peut belé, tu vois, donc avec producteur, tout le monde qui pose, mais gaba no benga kaka mon pro. Mon pro voilà. Ouais, il y a no benga un grand prêtre mère. Grâce bis boy bana ndeni. Bon Olivier Litanda na ibana kinaye c'était na ibana kinaye kala. Bon, pour naza ouverte, naza la claire, na ibaye d'abord kala. Abana kulinganga. Bon, na bano mona est aventuré quoi, na bano mona garçon pardon. Et lingeli nae oyo non c'est pas nangote quoi, non mona est kaka lingi nzoto nanga kaka. Donc mais je parlais bien avec lui, je le respectais, tu vois, étant que moi na mobali. Mais après oui bika biso basi kaka. Moto lingo par exemple bolingo solo a quoi insister, tu vois. Mais moto linga ka nzoto yebanaka, tu vois. Mais kanae mais ce que ça qui bon moi c'est atikaka. Mais le gars vraiment mais après j'ai senti qu'il n'était pas moins sérieux quoi, maintenant sérieux. On a eu le temps de se connaître. Tofandi n'est pas même à 7 mois 8 mois. Voilà, il y a relation, il y a moi c'est normal quoi. Tofandi 7 mois 8 mois. Oh vous savez maintenant moi c'est mobile. Copine quoi. Tofandi to ça moi 7 mois 8 mois. Il m'avait vraiment soutenu. Tant que Nazaki na Zemi. Ah ouais. Voilà. Mais Zemi Zaki a été? Non. Tu es banaki Nazaki na Zemi il y a 5 mois ou 4 mois. Voilà. Et ça, garçon, baza. Au moins, par exemple, mobile, je suis lingo penza bolingo solo. Ozana Zemi, a lingio na itana yo. Tu vois? Donc, à soi accompagner yo tio bota, a ebike, au komali bobo télépe moi na bo sa bolingo, se comprend. Donc, à ça mobile, mon kobo accompagner la maman boy, na oluka moto nga mona ni, tu vois, non? Donc, j'ai des bons souvenirs. Azaki ndeni comportement azaki méchant, azaki colérique, azaki gentil, azaki Olivier Azaki garçon mon corps. Kolelate grâce Mr. Big eza passé. Kobungisa moto bozaki naye ba amitié, botamboli naye, bolie naye. Na oto mona kutu vient na biso jour mabia la tie vidéo moko boye wana. Bo parquer ba voiture, yo parquer BM na yo, ya parquer Mercedes, bo to ça la course. Tout ça, ça fait vraiment passer ça la passer donc c'est ça donc. La courage de bébé quoi. La courage de bébé. Donc vous comprenez grâce mise les douleurs, tout le monde s'est dit au mobile au bout monde tout va photo na. Aza grand quoi, aza grand ya na nenga Paris. Kufika bongo il paraît qu'il va tuer tournevis, il paraît toujours ba sango ba bomi na vitri bilo mo ba jar wana donc ça dit bien na communauté congolaise donc bongo ndeko na biso ya mobali ya munene vraiment grâce mbisi na ba comportement ba jar ba liwo ba bongo message ni rosa nango état que diaspora premièrement état que si mutu opesaka message na bato mpe bayoki état que congolaise état que mutu opokolo bato bayoki okozala mwa message ni mpona na baliwa bamarke wana tozobungisa bandeko et surtout na Paris eyoleka trop na Paris mona koma ofanda na opesa fe nanga biga ntsumbu raison Paris tozobomwana tozobundaka trop
eza mpenza na sens te on dirait mais pourtant na Suisse komona makambo wana te na Allemagne tomona makambo te bunda kochubana ezaka pena te na Allemagne mais tout ezaka na panios makambo tout dekelaka na Paris yo za muta Paris akala so koza na message très important to message très capital oko passer na bandeko na biso mibali to na ba congolais o babundaka na banzela o bachubana na bambeli. Moi je veux dire que ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Si vous avez un problème dans la moto, là si on a un problème dans la moto, na porte à plainte. La justice na biso et ça la musala nango. Parce que lelo okope sa moto mbata par exemple, opese mbata mais obeti na place à mabe. Na mbata ka muta kufi. Voilà bien sûr. De biso Olivier, il s'attendait même pas. Bon, toyebi makambo ba wedi te mais etali biso te mais il y a kufi. A kufi parce que azo parquer kaka voiture na parking. Voisin na ba fanda immeuble moko. Excuse. Voisin na ba fanda immeuble moko. Ba wele les places à vous garer voiture parking kaka. Na mo ba wele les places à vous garer voiture na mo ba soani na voisin na immeuble moko. Na butu tanga zo kota pas parquer voiture. Ok, voisin, là, là, qui coussin, il bosse à parking. Il va bomber quand il bosse à parking, il va garer voiture. Donc, ça veut dire que quand tu as tournevis, il y a peut-être quand ça a tournevis, c'est des autres, mais tout est fragile. Tout est fragile. Au côté, il y a comment bon sentiment. Mais côté au salé en haut, ils occupent maintenant, ils occupent maintenant côté au salé les Cambouana. Donc, tous en ont maman, un être humain, il ou bien elle vaut cher. Moutaza très précieux. Ata lelo motaza mpiaka aza mobola lobi akozwa akosaliso. Donc un être humain aza très très précieux vie à moto. Olivier atiki bana mibale o ngana yebi. Ngata na bano bimanaye na kala. Donc abona déjà ça fait ba une année passée déjà ba une année demi. Ngana yeba na bana mibale. Mais lelo atiki bana na ye. Pona kaka parking bo wele les places. Donc makambo so net ba congolais ba wele bon moto asali bongo za congolais te aza Guadeloupe soki Guadeloupe. Tu vois non mais aké comme c'est livré déjà na police déjà. Da bakangi mais bazaki bango mbale moko akimi moko akiko se livrer na police. Mais toi ba sentiment est emporté à bisoter. Ce que mon problème qui ne porte plainte. Moi je règle mes problèmes na poto si un problème na qui n'a porté plainte. Toto monoko toto za la pe blessé au bundaki nsi ba bundisa ki yona nzela et puis ça la nzembu ils ont éduqué batu chanson éducatif pour na progresser batu donc ils loko bande ko photo encourager raté ba congolais ba bundaka na nzela les loko te poto motiver batu poto motiver batu bo bunda ba bunda non ils loko to bunda te ta to bundisa aza faible donc moto bundaka aza faible très important so ngana na problème na megenema toi ba congolais toi bandeko. Vous comprenez, non? Toi, bandeko. Ata oza ongolais, ata oza congolais à Brazza, ata oza bandeko. Toza bandeko. Yebisa ngapo kende Congo ki Brazzaville, ba kenda ngo 10 minutes, cano rapide. Ça veut dire que toza bandeko. Olingo ke Angola, soko oza Congolais Kinshasa, ok na facilité pour toza bandeko. Mais yebisa que français pour que Angola esenga ene visa, esenga ba longue histoire. Toi bandeko. Na Belgique à 4 ans, mieux pour la violence au kaka. Pourquoi la violence? Au moins, je suis une femme très douce. Ngami balo tout baleka na parcours na ngala nzela nanga. Soko tundi banga grâce à jour à moi si andenge nini. Ah biso. Nga ko oswana na mobali te. Nga mobali nanga na ko oswana na été. Je suis trop d'abord une femme douce, na ko oswana te. Ngata uzamona mwasi na koka na vie normale na koka osona te auto sona na ba média ba internet ezama kamsusu Jacob de la bengango. Une personne il faut être douce. La violence ne sert à rien. Tu peux être moi na moko 4 ans. Butu mobimba na lala kiti na leli étant que d'abord une maman. Étant que une maman, violence ça sert à rien. Ah le Olivier Litanda, Olivier Litanda c'est que maman na guerrier. On comprend, avant de tomber la Mercedes, mon cabriolet, Mercedes a sicapé cabriolet, maman la guerrier. Ce qu'on a problème, c'est qu'on a le candako, oh, aider aux Sundako. D'un côté, on a fait les lots, on a fait à Paris. C'est grâce à lui. À ça, les Bella contribuent pour la vie. Ce qu'on a un problème, on a le camotal bimsangandako, Olivier bien placé, Moussalanae. À aider à battre belé, à son abattre belé. Les lois andima qui te pour na makamba parking. Makamba pamba. Makamba pamba. Makamba pamba. Moto bo luka place bo gare au tubi moto tourner. Makamba pamba. Makamba sanga tina oyo ko peut être humain. Être humain azana vala. Biso de toye bakate. Au moins nzambo akela biso.
toza na valeur epai ya nzambe talaka nzambe grand prêtre nzambe akela biso mais biso moko munde tosala nini tominégligaka opesa moninga no valeur te ok tu vas tournevis quelque motema mabe atiki bana mpona parking ya voiture voiture lelo voiture wana etikali Mercedes wana oyo ya Olivier Litanda etikali mais otube mbeli mpona nini mpona Mercedes soki azaki na Mercedes te alinga tube mbeli te balinga wela parking on est d'accord mais lelo voiture esala nini etikali tomisala mabe te. Ça sert à rien. Après, moto là, les minutes ont regretté combien de fois plus de 100 fois. À cause de la prison. Mais là, je préfère que Olivier Litanda Koufina au Kenya en prison, vino mobimba. Ça sert à quoi? Vous savez vivre là? Prison ça place beaucoup ma bébé. Je préfère dans Koufa Kenya que prison. Aussi baté, au liaté, au bimate, au Kenya terrain te. To lo batala likolota na se. Hotel da se maintenant pour hôtel nini. You call Tu vois le baillot aux hôtels, c'est talent de caméra. Tous sont comme ça pressés. Nathalie. Tous sont comme ça pressés. Non, bien sûr, bien sûr. Olivier. Tous sont comme ça pressés. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, la mabete, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bien sûr. Donc, c'est sérieux. Tout le monde sait que il y a mon bali mbinga, mon bali donc. C'est comme moni. Ma sœur n'a biso bolinga ko bunda na banganda. Ba jeune garçon, obano bunda na banganda. Bitumbe za na solution ti. Solution za kutana ndiko no soka zoki o momi. Solana ye. Momi no zui, momi na nga. Tikaye. Au moins c'est tranquille, moi ah ya na tiki po oito so. Basi baza bunda bo solution. OK bunda pona mwasi. Basi baza ebele. Ya mikusi ya milaye pembe ya minene batora bataya ba grâce mbizi bo son libum. Baza ebele. Oko bundela mwasi te? Obe bundela mobali. C'est quoi tente oazoba mibali baza ebele. Ba boss. Le quoi ba Arsène to ya le millionnaire. Ba wile toka ba tete na maboko ba ngala obundela ku moto ko wile toka oui atamusanga na auditete na sala fête mwana ala makambe belé oh sona des fois motango de fois pesa quoi ta même 5 000 euros te 5 000 dollars te wazoba wana ba problème ndé l'autre là comédie moko ba wazoba abali opete boboti te ata boboti ngala moto abotanga mwana nake bundela na zo botoni mais non mais tout le monde peut monter botela au monde on dit tout ça la promotion est trop zo mabela zo tchaka tchakaye eso o sala yimom dalinga bongo bien yimogam to ngala linga yo bien yo o zoro tchaka bongo au monde fait soro na fait soro za finanga o comprendre page wana eza page na biso voilà comprendre page na biso no surtout et ça eza ngala tala ka page wana ka les news star na tala ba page musu na tala na ngati na bien ngopete ngana star na likolo tala ka niveau ba aina camarade ba niveau ba page mike na za kuna te mais le problème c'est se rendre à comprendre la petite te ngalelo alors actuellement so na mobile mige moni ka bataye bo kande na telemika na caméra ngako zanga mobile kande na telemi boy mige ngako zanga mobile ah boni ba aventure ko boni ba aventure ko nana mobile mais vezo renda comprendre na petit na été nazala na mobile penza soko moni baloyenge na ngali banda tona koti na ndako na mwasi mama ulambi na lamba oh na tosaka na kitaka yo kasi na kitate ki grâce mbisi libanda c'est na koti ka devant papa na grâce mbisi te ko madame na komi mère ya na kitaka voilà. Oh basi basalaka ngape funa salango ne ozanga libala ti voilà bien sûr ya na koma o le ko bat muso hiver ya hiver ezo bobala bato tika keba hiver ezo ya soko zala mobali ya yo moko voilà ngabi mana mbala bato te minute ona na mobali o yanga mais veut se comprendre te que petit na ye azala moto na ye ozobebisela ya moto moko boyo mo na pe bombri na père pour moi na boni boy ba che boy c'est que yo otindi OK vie azo sala page te na sana mobali na mobile na na kitaka penza na yeba pe ko senga pardon na lamba pe fufu na la chiliputa o comprendre na masepe papa pe mama papa wuti musala pe na sala devant na nga poso to sali bongo to la nika ki grâce mbisi papa ole ki grâce mbisi to stale bino bana Orléans na Orléans to zoya bolu gabiso télé za na piscine pour grâce mbisi bina fa sur la bina to filmer pe na stream c'est que yo ça l'intention non mais bato mono ka été ici là non été ici là donc to zoya vacances
grâce à Arsène Toya, Le millionnaire patron. Merci Francis Mavimbi. Merci Francis Mavimpi. Merci. Donc merci donc toujours grâce à Bango, toujours à Orléans. Pour le gars, tellement dans la piscine et tout quoi. Toi ça en vacances 3 jours. Ouais, t'as la Arsène Toya. 2 jours tout ça là. Voilà boss. Grâce c'est bon, juste Orlando pour la matanga. Bah courage belé donc sur la vérité doit toujours na simano. Merci beaucoup. Ma fête si matanga ma mutu tout ça pour na couchetenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de tout la nibiso mama Philippe Samba. Te préciser bien. Olivier Litandazaki ex nanga, ça fait 1 année et demie au Kabwana. Donc nanana, je suis une mère d'abord, une mère de ma fille Rachel, bébé star. Tu vois, Azana papa nae, tu vois, ils avaient privé, na bombi vie privée nanga parce qu'à l'heure actuelle na mbal nanga, na koki ko kumisa mobile to zakali susute, comprendre. Donc voilà, fona ça ne promotion moto a matela nga lelo. Comprendre o longa, o za minute azobeta bal na terrain. Vous comprenez? Donc voilà. Donc Rachel, avec tout le respect de ma fille, tu vois, non? Donc je n'aime pas parler de son père. Pour ne reste pas moi d'abord. Moi, on a là comme une année, il a 2 mois, donc 14 mois. À comment qu'on le baille déjà ma cam. Moi, on a ya ka penza azo beta boy. Pour ni nga na beta boy na motu pour na ko kwanza voilà. Donc moi, on a yebi déjà le bien et le mal jam kola tambola kalobaka. Donc azana papa na aza en fille, papa na pese mbote parce que ça là il ko bien na vie nanga. Na bano botate akomisa nga mama. Donc tout respecter moi nanga. Olivier Azaki mon ex nanga, ça fait 1 année et demie, on n'était plus ensemble. Azaki na vine nga na mobile nanga à l'heure actuelle. Moto amatela nga etarna la muki na maboko moto. Donc voilà, un peu de respect pour moi nanga. Donc voilà, moi nanga za papa na pese mbote donc. Voilà. Merci beaucoup message à grâce Mbizi. Merci de tout à Biso, merci na Kale Madova une fois de plus, maman Philippe Samba, maman Docteur Samba. Elvis Franck Machuda, 3 fois l'homme, Elvis Franck Machuda, 3 fois l'homme, Gay Mamadou la bière de l'X. Voilà. Ça c'est mon boss, 3 fois boss. Alain Djang, le roi de Chicago, et puis Arsène Toya, donc Arsène Toya, les millionnaires, et puis Francis Penamone Pembene, et puis na Pesimbote na Rachel Futamote ma tête na ma boko bang doya mwana nanga, et puis ya Mimi Ciel, tout, et puis na Pesi nan suna lembo ngona to rattraper là. Qui toros. Bisous la section, la maman de Rachel, tout ça va bien. Eh, tout ça la vie de Saint-Georges. Et pas hier mon boss. La vie de Saint-Georges boss à Zaka Moko. Veut dire salon de coiffure Zaka Moko, restaurant P et Zaka Moko. Chez qui? Chez lui-même le boss, donc boss des boss. Et Amédée et Loco. Boss nakacha vie de Saint-Georges veut dire à Fongola salon nae et puis à Fongola na restaurant. Donc tu es na salon de kati suki ndeto yiko kati suki ngana rachète de kati suki to ça il n'a pas de koti kaka na restaurant de kangami kaka. Donc et ça na 7 rue de Paris dans la ville de Saint-Georges 2 minutes kaka pamba na gare. Oko gare no pe na gare o no pe kana makonet ngana gare na kan moi bem na kana gare to ye na makolo. Accueil eza kitoko makasi. Eza bongo te migenema. Eza bongo do accueil ba o ya mabato kitoko. Eza très propre, eza te là au restaurant parce que les aga OK la restaurant va singa éviter peut-être se retrouver pas ya boss olingo benga numéro de téléphone pour toutes vos réservations ba vi champagne eza nango prix ya bien whisky eza nango na prix ya bien kolia kobanga noté parce que ici c'est la classe et la qualité to ya ma artiste ya moi ba yambi nani grâce mbeza sexy numéro de téléphone 09 52 31 92 04 pour toutes vos réservations Tacos à m'aider les locaux. Par le boss veut dire Azana salon, Azana restaurant. Veut dire ma restaurant, salon veut dire topé c'est na Venez Saint-Jean. Veut dire Kangao, t'as la grâce de marquer les buts. Wow! Babi boss Azaka moko veut dire tolé, colia qui toque en restaurant. Olé qui toque veut dire ake qui toque wapi. Champagne moins cher, whisky moins cher, colia moins cher. Mais les propre c'est la classe. Bakata asuki awapi. Donc grâce de la sexy veut dire toye a on a Rachel. To katisuki, to silisi toke na restaurant, tout ça ni tolé, tout ça ni tobimi qui toque. Et pas y moko babi boss musique ambiance qui toque. Les abonnements te migenema. Tacos.